Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo Panza Sango ya Congo, babi sango ya Congo eko panza na wapi, babi Edino image, sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko naza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc eza na Congo Mubimba. Au Congo la mongo te, on dirait ma mongo a battu. Na redénoncer bango. Marche pour la peuple congolais à l'informer. Baya. Et à te que yo au Congo Kamabalisa batu. Potina rapova pesa mongo jamais. Wow, Kabila assassin Congolo. Kabila assassin Congolo. C'est ça. Pouvoir à Kinshasa, Bobo Ngamana Rokende. Vous êtes déterminé, Bobo Kende. Merci. Suffit. Macron. Aïe la militaire, aïe la Ngombe. Mais où est-ce jamais pour tous à dénoncer, jamais sur le Merci maman la biso, bon talaga maman tiki benandaku, aye ko sangala biso longo na marche, maman. Tata no bakte. Tika ka kende po ba. Kende tika biso la mboka na biso. Tika biso la mboka na biso to lingi yo lisusu te. Peuple lingi yo te kenda. Mema basi na yo na mibali baba mende bango tout na ba bo chab so ba nani tout kende na ba. Koloba Rwanda yaki na Congo sans un certificat d'école primaire. Azaki kote kambisi ya kokauka na Tanzanie. Aye kozwa bomengo na Congo. Tolobi na ye ekoki azong. Ozo se balobaki yo toza na mutu te. Siko to ana mutu pona a remplacer Kabila papa Mosengo. Yende Moïse ya Congo. Toponi nde ye. Kabila aglobaki vous n'avez rien proposé. Soba na makambo bakomela ki on n'a rien proposé. Et là il y a Mosengo qui est là. Donc Kabila tu dois partir. Vouloir ou pas. Pour mboka na yo. Lobeko zanga te papa na ngai. Tozali bana ya Congo. Liboso na banda ko négliger biloko yo. Mais banda bakanga kinga ba mo ba pousser ngai na koma awa. Bazo mona nga bazo yeba nga. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo Panza Sango ya Congo, babi sango ya Congo eko panza na wapi, babi Edino image. Telemi lelo botala ba mama ebele mama biso Edino Santa la baronne ngai lelo na lobi na olala tena eko telema po ba mama tango telema kepe ba mabe ya solo wana kabile fa kende tolembi merci mama la biso donc on peut toujours ba mama la biso ngolo beli tozala hotel donc tozala marche oyo pona Congo Congo za mbo na biso Rwanda oso azokansaka ya ko glisser sous cette année à se tromper donc ne azana donc telemena ye donc ne azana tozo pesa ye quelques mois coûte même pas donc babimo na mbo na biso na clan la bango bandoki merci c'est la base de taba bobi biso taba bobi biso
ndenge nyonso na misisa pouvoir ya Kinshasa bobongama na kokende toza déterminé bokokende. Merci. Banimani na porte ya Congo oboya kosala balkanisation na kati ya Kinshasa yango stratégie na bino boye nango na bantu après bokoya na bambule obanda kopoma population après bobanda opesa bango babiloko na kati ya stratégie nyonso tukotimbeli yo werasoni yo oyebi bestratégie wana nyonso tu mozoboya kodenosango na kati ya province na yo bandimi baye na bamilitaire baye na bangombe mais wera jamais kuta oza kodenonse jamais ozolobela yango oza corrompi mais un jour okosukela mabe ingeta Abemana mobutu
Kabila, Papa Mosengo, Yende Moïse à Congo, Toponinde Ye, Kabila Aglobaki, vous n'avez rien proposé, Soba, na Makabuba Komela qui on n'a rien proposé, et là il y a Mosengo qui est là. Donc Kabila, tu dois partir, vouloir ou pas. Bomoni ba maman lelo ba ye, ba maman ba lobi ba kotika simate ba yali boso. Maman na biso, liyo be yali. Liyo be zali papa. Lelo pona ko libérer mboka. Biso to na poto bana mike. Tozo kola na poto, to koma mibale na poto. Tozo na mboka na biso ya kitoko. Tozo na posa to zonga. To ke ko sala na mboka na biso. To le mboka minene papa. Ba mama na biso bazali kuna. Ba papa na biso bazali kuna. Bandeko na biso bazali kuna. Famille monene zali. Mboka na biso za ko yiba te, to yiba te, to zonga. To bunda pona mboka. Merci. Ngali lo barange zali bana na biso bakoya kokuta mboka bapesaki biso bakofanda à l'aise bakoko na biso bakofanda à l'aise bakokende kobotola te parce que biso tokobotolisa yango te biso moko tokobundela yango bana na biso bakokuta yango soki bakanisi ke bakobotola bakosi biso moko tokobundela mboka na biso biso moko mpe tokobotola yango biso moko tokokufa mpona mboka bakoko na biso bana na biso bakokuta yango za ale. Merci balindépendance ya Congo lalobi lelo ba mama batelemi balobi soki ba mama batelemi seke makambo solo ezali mama na biso mama mo lilobe yali ezali papa pasi eleki papa pasi mboka na biso moko tokomi lokola bapaya kolia na pasi bana bazotanga basilisi kasi misala ezali te papa tokosuka wapi Kabila dégage Kabila kende tolembi eloko nini esilaka te ata libala bato bakabwanaka Kabila kende tikela biso Congo. Merci eloko nini esilaka te ata libala bato bakabwanaka bamama lelo mama lilobe yali mama Kabila tika biso mboka ya biso akende tolembi ye bolukaki bamama baloba lelo bamama baye ebele mama na biso toza ebele tosoutenir mboka na biso RDC eloko makasi donc toza wana mpona Congo touti bamisala mais tokosoutenir Congo boye ebele Kabila doit dégager les médiocres doivent partir. Merci balindépendance ya Congo tokontinue mosala na biso lelo tolobaki tokokende masolo tina suka mama na biso lilobe yali lilobe ezaka moko Kabila fotika mboka na biso po tolingi su te si tolembi ye azoviole bana bato donc tolingi su te atika biso tomesana boye. Merci balindépendance ya Congo mama na biso makambo azalaka te me lelo namoni ye seke bien natelemi bana na biso bazokufa bafemme violée Kabila dégage manga toboyi baélection na yo kamata biloko na yo kende na Rwanda. Merci mama na biso botala kaka mama tiki mpe na ndako aye kosanga na biso elongo mpona marche mama tata oloba te tikaka kende po ba
balobi kende kaka kende papa mboka na biso tala landa exemple ya Afrique du Sud Mugabe pe wana mboka na yo te tata ozozwi pe ya mingi kende tika biso na mboka na biso tika biso na mboka na biso tolingi yo lisusu te peuple alingi yo te kenda mema basi na yo na mibali bamende bango tu na boshabe so banani tu kende na bango basi na yo bazoba wana bateka mboka. Papa tolobika ba-médiocre nyonso bakende tolingi susu médiocrité te na mboka na biso. Ba-médiocre bakende. Donc médiocre bango moko bayebi eloko moko bosali te mboka ezali ya kokufa. Donc na biso ba mama congolaise tozali kotelema mpona koloba ke yo oyo ozali considéré kokoa médiocre kende kolinga te tokitela yo kuna bokendaka déjà les médiocres. bamama batelemi kasi bapapa mpe balobi bakotikala nsima te papa na biso mwa liloba longonya ya mingi epa bamama lokola batelemi oyebi ke esika mama azali makambo ebongaka biso mpe totelemi elongo moko na bango yango wana toza koloba rwanda oyo ayaki na congo sans un certificat d'école primaire azaki koteka mbisi ya kokauka na tanzanie aye kozwa bomengo na congo tolobi na ye ekoki azonga biso bakolo mboka bana ya fumuki mbangu tolobi tolingi kozonga na mboka na biso torekipere mboka na biso bamédiocre badégage bamende baminaku banani kimbuta momeli ya bangi badégage biso tolingi mosengo papa na biso assurer transition na révérend pasteur Ekofo po mboka ebonga bana mboka baya kosala baélection apaisée oyo ekozala démocratique et transparente toboyi masini ya nanga un voleur mutu ya lokuta azanga mutu alongwa na bamasini na ye ya lokuta wana ayibi petro na Congo Kabila a dégagé na batu na ye nyonso baruberwa babizima bakamere toboyi bango tolingi bango lisusu te Zaïrois congolais latakanda boma rwandais obomi ye okati ye mpe mutu obomi ye olongoli ye mpe mitsopi soki kolia tokolia bango ndenge baza kolia biso. Nous sommes déterminés. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à ce moment parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui nous sommes décidés de renouveler la gestion du Congo parce que ça fait bientôt 60 ans que le Congo est mal géré. Ça fait 60 ans bientôt que l'homme politique congolais est incapable de donner aux Congolais, de répondre aux besoins des Congolais. C'est pour ça que nous manifestons. Nous ne voulons plus de Kabila et son système parce que nous voulons renouveler notre classe politique. Nous voulons assez que les excellents passent au pouvoir pour pouvoir diriger notre pays qui est dirigé aujourd'hui par les médiocres. C'est pour ça que nous manifestons. Nous ne voulons plus que ces gens qui ont mal géré notre pays continuent à la tête de l'État. Nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Nous voulons de l'eau potable au Congo. Nous voulons l'électricité au Congo. Nous voulons du travail, la santé dans notre République. C'est pour ça que nous manifestons et surtout nous refusons l'occupation qui règne au sommet de notre État. C'est pour ça que nous sommes là. Je demanderai à tout le monde, ceux qui sont restés à la maison, prochainement quand on fait appel à vous, vous devez sortir, il faut toujours venir, il ne faut pas rester chez vous parce que le Congo nous appartient à tous et nous sommes là pour militer. Bientôt nous irons à Kinshasa, nous prendrons le pouvoir et nous allons diriger ce pays avec l'amour parce qu'être un Congolais c'est aimer son prochain, aimer tout le monde et faire des choses au mieux, faire de sorte que les Congolais mangent, aillent à l'école, trouvent son métier et que le Congo soit à l'image de certains pays développés. Le Congo, moi je le compare aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Peuple congolais, la marche chrétienne, na moni ba pasteur ya francité, na moni ba dénomination pastorale te, na moni ba ndeko mususu pete ya ba obateya ba prédicateur, naza choqué batu o bazoko mona ma maison de Kalamboka na biso, ba syndical mais pas bazali kolobelo côté ezali vraiment décevant. Je bénis le Seigneur parce que après si ma maman vraiment makasi
babimi ebele na libanda mpona kodéclare badroit na bango lelo tozoloba boye mboka na biso ntongo eta na butoyi nde kozala libere tomoni na mboka bapaya bapolisi bazali kodémissionne na oyo ya biso manda si esila gouvernement manda esila parlement manda esila biloko esila même na miso ya nzambe basu légitimité yango il faut badémissionne bango nyonso peuple congolais mpe diaspora azwa disposition ya kodirige mboka wana je beli le seigneur mpona bamama nyonso oyo babibi libanda badeko nyonso oyo babibi libanda lelo na kombo na yesu na kombo ya marche chrétienne franchement je beli le seigneur eyali vraiment bénéfique mpona peuple congolais mpe mpona na mboka mobimba eloko yai koloba eloko moko bandeko na ngai marche oyo eyali vraiment réussite makasi mingi parce que esalami briske bato bazali na mosala me bato baye ebele bomoni bino moko vraiment je bénis le Seigneur sans étiquette politique sans étiquette d'ici et là je bénis le Seigneur. Allez, Dieu est grand, que le nom de Jésus soit glorifié et que le peuple congolais et le Congo doit être libéré au nom de Jésus. Maman ne va organiser ma camoyo, maman va télémi, maman la biso, l'ilobéli pour l'amboka na yo. Kozanga te papa na ngai tozali bana ya Congo liboso na banda ko négliger biloko oyo me banda bakanga kinga ba mo ba pousser ngai na koma awa bazo mona nga bazo yeba nga nazoloba ke Congo ezali pona ba Congolais tala biso ba mama to telemi totiki bana totiki nyoso toye ngai na yoko bundela pona cardinal Mosengo et puis pona 4 comités de laïcs oyo Tozana professeur Isidore Ndaiwel, Tozana professeur Chéri Landou, et puis Tozana monsieur Justin Okana et madame Léonie Kandolo. Alors, bango bazali, bato bazo bunda makasi pona ekolo, yango wana biso tolobi, non aux arrestations arbitraires. À Kinshasa, on arrête les gens sans motif. Nous disons non. Non, nous tous, nous sommes des Congolais. On est des Congolaises. Pourquoi nous faire souffrir? On ne veut plus la violence dans notre pays. Nous voulons la paix et que ça soit un paix que ça va nous amener pour une détermination. Alors nous disons stop aux arrestations arbitraires. Nous sommes des mamans congolaises. Vraiment, quand nous sommes debout, nous voulons vous montrer comment nous sommes déterminés. Merci beaucoup. Ingeta, Kabila dégage, Mosengo, notre administrateur, Kabila dégage, Mosengo, notre administrateur, Merci pour l'indépendance en Congo. Bolobi, bota maman on a poussé na ye, azola na la marche tina suka. Moi le béali. Ah, papa là vraiment Kabila balongwa. Parce que c'est la montée dans mboka la biso. Azo boma biso ba bazo tanga te. Ba comme ba chèque pour ndoki wana. Et be maman na ye. Maman la poussette na ye, na malili oyo tolongo na Paris, mais azo marché pona lokuma mboka. Poussette, ba Congolais bovandi, likama mboka eza biso nyonso. Bovandi baninga msuba bundela kabino, pona bita mboka eza libéré bokele kodenda. Bobiva to bunda l'air grave, mboka eza okende, to telema to bunda, mboka eza biso nyonso. Bolala te boya, bato nyonso babima basi loko abino. Baza basi loko abino boya na mibali boya to bundela mboka to bengana mwana mobali wana zonga epana yo oyaki po oyibi kitoko otongi wana maintenant rentre chez toi va manger l'argent que tu as volé au Congo laisse nous notre pays oyaki na mayele mabe oyibi ebele otongi na wana loko otongi mena kende kolia mbongo oyiba kitikela biso mboka na biso toboyi na biso toboyi c'est notre pays on est le Congolais toboyi pendant sango Congo vient biso ya kati ya pasi eleki mboka mobimba pasi nalobi libala mpe esilaka nango bongo eloko nini esilaka te Kabila otingomeli biso bepola nini kende na yo papa osozwi ebele tikela biso ata mieti wana tolokota kaka
tokosunga nango. Merci. Toye na marche à lelo parce que bien le 16 février na 1992 il fait exactement 26 ans. Donc 26e anniversaire, il y a massacre à chrétien. Et donc les autres années qu'on célébrait massacre à chrétien dans une situation de tristesse parce que encore aujourd'hui nous déplorons les assassinats il y a chrétiens. Et donc les deux années marchent à commémoration. Les années marche moko symbolique parce qu'il y a un temps pour toute chose. En 2018, les années un vrai changement. Et le vrai changement va s'opérer au but de chaque fois. Dans les matins, Sabino, tant on a eu en 2012, que l'élection c'est en 2016, on a comme un fou. Non, on a qui est loin. Dans le bail en 2012, il n'y aura pas d'élection, il y aura une transition. Toujours que dans la transition, changement. Donc 2018, les alliés ont même un changement. Et Makamu sera aussi la Malambula O. Et à moi, les alliés Ingeta, Nabande Konyo sur la Namboka, les alliés Nabango Longo, Nabande Konyo sur la Mboka, et il y a moi, les alliés Kotambola, pour te année Oyo, les alliés année Ambongwana. Donc, les alliés qu'on saluer. Le peuple congolais nous sommes pas nous sommes Bali et tous les mbalo sans beauté nous avons un absolu longo et peu longue et longo na biso donc il y a d'autres années qu'on marché pour te dire que 2018 les années il y a libération totale il y a bana Congo pendant ça on va Congo to continuer micro balader na biso babi lelo marche za kimingi ba maman ne ba sali makasi po te to sangana lelo vraiment papa na biso lilo bani déjà pour la maman Lilo Banarolo Baezaka tozobenga vraiment na congolais congolaise batelema parce que mboka na biso eza oyo nzambe apesa biso donc ba étranger bakoya konyokola biso te bino mobotala lelo même balisolo bangombe makambo ebele ndenge nini un étranger toyebi pa ya uta te toyebi ba classe na ye te aya koboma ba intellectuel ndenge azoboma lelo na kati ya Congo congolais telema mama papa mwana telema to récupérer mabele na biso po tokotika ngo kende te to lembi vraiment to wana ezopela moto papa toloba nini toloba su tolela toloba na anglais un criminel toloba na français il va dire que non je vais mourir toloba na monoko tobiki na Rwanda te c'est un criminel un criminel eloko nini esilaka te toloba na monoko nini libala kuta ekufaka pe toloba na monoko nini papa. Merci balanda panza sango ya Congo toza na président Johnny Chimbalanga vraiment ça na moi liloba koloba pona ba maman nde batelemi na mukolo lelo. Ouais, bonjour bana mboka na sepeli mukolo lelo ezali mukolo oyo toye biso bana Congo ba patriote toye ko honorer mémoire ya bandeko na biso oyo bakufaki le 16 février 92 bandeko na bakufaki pona bitumba ya mabele pona bitumba ya démocratie na yango lelo bitumba ndenge toza ko continuer kaka na bitumba wana ya démocratie ya ko libérer mboka bitumba na bango oyo bango bakweyaki batikaki biso
toza kokoba kaka na bitumba yango na yango lelo toye awa kohonorer mémoire na bango en même temps kopase toujours message oyo ezali message ya koloba ke tolingi lisusu système oyo eza na mboka na biso te système oyo eza na mboka na biso eza koprofite na biso te biso bakongole bana mboka toza koprofite na système ya mboka na biso te na yango biso réveil du peuple pour bâtir tozali wana toye awa na kati na Paris na nzela mpona koyebisa bakongole komobilize bakongole koyebisa bango mboka wana eza ya biso mboka wana eza ya mutu te mboka wana solution ya mboka wana ekowuta kaka pa na biso ntango biso tokosalela mayele na biso lelo eza susu ntango ya maloba te ezali ntango ya kokabwana te tokomi na ntango ya komema Kongo likolo ya kopesa baproposition bamayele oyo ekomema Kongo likolo oyo ekopesa Kongo solution na yango biso na réveil du peuple na bakongolais oyo ya diaspora tozali kopropose bakongolais partout bazali na monde basorganize na baassemblée générale toluka totia na kati na mboka nyonso tovandaka bainstitution moko oyo tokoreconnaître ezali likolo na biso ngai nazali kobenga yango baambassade ya RDC libre tozali koprône mpona baambassade ya RDC libre na France na Belgique na Amérique na Allemagne partout bakongolais tosorganize parce que mutu nyonso azolinga komimona kaka za danger mutu nyonso alingi toujours baposture ke gros dos mais gros dos yango nde opesa solution te lelo tozali na contexte oyo ezali kosenga unité oyo ezali kosenga consensus républicain parce que système oyo ezali na mboka mpo tobengana yango il faut tosangana mpo tosala consensus totika badifférence na biso totika batendance na biso toluka baidée baproposition oyo ekomema biso nyonso likolo oyo ekomema biso mpo tosangana na yango nazali na kondima soki tocomprendre idée oyo nazali kopesa yango ntango nyonso tosala baambassade ya ba-RDC libre bainstitution nyonso tozali koreconnaître yango lisusu te baambassade na biso partout bisika ezali tokoreconnaître yango lisusu te mais pourquoi pas tokende na makambo ntina suka biso mpe bakongolais tokende mpe tosala baambassade oyo ya biso baambassade oyo biso tokokende kuna na kati oyo nyonso azali na idée oyo nyonso azali na proposition oyo nyonso azali likambo songolo pakala aye nango na ambassade na communauté tolambi yango totali soki ezali mayela malamu tobimisi yango na communauté mpo tomobilize toluka solution ya kosilisa problème oyo eza na mboka na biso topesi bino nyonso mbote réveil du peuple pour bâtir ezali mouvement oyo mouvement ya bana mboka tozali wana mpona komema mayele ya sika baproposition mpe basuggestion merci napesi bino mbote patriotique sa démission à l'immédiat Kabila assassin Kabila Mon général. Maman bango, maman balembaki, maman bango. Les hommes à basali geste bien, les gens marchent à maman. Les hommes à Congo, mais pour le Congo, les Arabes moko likolo te bo asete. Maman na tolinga mo souté. Maman na bombo ni biso to mobiliser. Mais mawana bato ba mobiliser te. Na kotanga bango ba Congo après marambo. Marche za ya mutute, marche ya kobomba ba fe ya ba liste ya bato ba kopaya ba réunion te. Botini ni
ni testo eloko te nakodénonce bango eza marche okongola mbongo te yakolenga bambongo ya bato te nakodénonce bango marche fo ezala peuple congolais azala informe baya eya te ke yo okomi okanga balisi ya bato po tindaka mpo bapesaka mbongo jamais tokotelemela likambo wana moyibi wana ozo comprendre après tolingi suku zoba wana su na komba ingeta mama lobeli mama outina musala penza olosonga ndako oyoka kobundela mboka na yo mwa lobeli mama non lilobeza te bamesha kaka bamesha mpona mboka na ba ifo tozala libre na mboka na biso tobotami na tokoli na mboka na biso eza mboka na biso eza barwande te na tolingi kutu makambo barwande na mboka na te tolingi te batikala biso mboka na biso nye tofanda calme tozala nde tozalaka na tozala bien. Merci. Badepute congolais bavotaki bino na peuple mandat na bino esili ntango bozobenga ipolitika na bazosala na illégitime donc bino mpe boza na illégitimité ntango bozokɔta na kati ya parlement eza boza kokende kopesa Kabila pouvoir bobima na kati ya parlement na geste Martin Fayulu osali en tout cas tosepeli nango toyambi message wana maboko ya kofungwama ozongisi tina salaire odémissionné ewanga oza wapi sesanga ozali wapi badepute national comme badepute provincial bobima na kati ya baparlement wana bobima peuple mutavotaki bino me peuple yango baza ko exterminer ye pa chaque jour baza koboma ye bolongwa botika kosoutenir politika nambe noki te sor na bino ekozala mabe batiaka défi na peuple te ingeta Ainsi total, komi na ntango ya suka etutanga sango ya kongo babi likulu etanga suka awa image evanda otetembe yo mokosolaka na image longtemps, donc c'était hier. Et en gros, tout le monde a 1 minute de silence pour la mémoire. Là. 1 minute, s'il vous plaît. Ingeta. Oh, c'est les îlots. En tout cas, la PCB Nombo, c'est belle, parce qu'on a mis un Congolais. Dès que vous voyez, tout ça, maman, c'est 4 en tout cas, on passe à la merci, Bino. Là-bas, tout le monde sont tout baillés pour le Congo.
napesi bino mboka parceke biso bamama nde baza koviole biso bakotia biso banzete biso bato botaki bino tokokolinga te mama aza na valeur te biso bato tobotaka bango biso bato tolelaka bango yango wana toza awa mpona kabila fo dégage kabila fo kende bangulu na Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene été ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On dit toujours artiste Oyo, il a toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture na chose ali de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundono te. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et nos images au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là bas poussa, la Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçoit la déroulation à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons fret par conteneur, les fret maritimes, nous les fret aériennes et tout team dans l'avion. Le team de la petite police, la police express, où c'est là à des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que vous avez au fouti à Napoto, au Salimaranon sur la kin, la Ndenge et à Bisso Batapoto, au Lekin Agence, au jus DVD Nayo, au Mono Ndenge Prestation et les Kaki Nakin, selon Bounayo catalogue des Ali. Donc fidélité à mourir, au Tchelilo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.